Voilà, en direct. Stade. Ozobongisa podium. Déjà m'inviter à répondre à Nini, mais namoni déjà mon muscle économique par rapport à Nini, le rêve est humain, Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, au Moni Podium Yangoana. Les gens ont beaucoup parlé à propos du podium, dans un stade de 2 martyrs. Et pas y avoir corps et cause à exposé. Avant tout qu'il y ait des petits cailloux na malita suka. Tout dans un stade. Voilà. Et après, l'artiste va prester. Il va prester. Voilà. Là, au monde artiste et comédien, toujours unis. On a observé qu'il y a Dadi, Dadi Kambala. On a beaucoup de monde podium déjà. Installé, Bazo Bomissa. Bazo Bomissa, Bazo Bomissa, association, Bazo de la Dadi. Au podium qui non tozali awa podium ezali dans les calmes baartiste et comédien nyonso bazali awa donc nyonso tozoleka ozomona ndenge makambo nyonso eye kotambola bacomédien bakosolola nabaki natiki morgue naya na vraiment awa na stade mpona kozwa bino réalité par rapport oyo ezolobama na net omoni podium azobongisa les comédiens sont là soki tokozwila bino podium ondi bokomona kuna merci Ndekoter Kisoka na ye vraiment nalingaka bino makasi oza baabone na nga fidèle bolingaka ngai nga mpe nalingaka bino alaki non il faut naya vraiment kozwela bino podium bozomona baartiste bazomona ixi peshanga bazali bango so bazali awawa voilà tomoni yo oza outi fraîchement na mikili oye kolela ndeko nono dali susi na yo ezatala liawa ozoyaka kaka okutaki koyawa mpona kolulu lelo koye eza pasi plus koseka na droite esili tozozwa baproche na biso tozozwa mwa biso na 4 na biso donc ça fait déjà vraiment soki aza mwaka misala ebele koki misala aza ndeko eki famille aza ndeko surtout neti nga personnellement donc nayaka kini kozanga na elere nyonso tout le temps donc asali pasi nali tout le temps abakufa ti aleli ekozala avec lui ndenge oyeta omoni organisation ndenge ezosalemela awa ndenge omonaka mpe babibeme mosusu elekaka na awa omona yango na poto omona keno ezaka toshi organisation pour oyo omona ngo ndenge ezaka nti omona mais ezele
je ne suis pas vraiment nzela namema yo te mais ezaki ndenge tomonaka na bibembe neti ya mindondo euti kozala nayebi. Merci beaucoup. Bonjour la soeur. Comment il y a un mot? Nous sommes allés calme dans les bancs. Tout le monde est d'Asie. Artiste et comédien Bazali. Tout le monde est d'Adi. Dadi di Kambala, Susuki Tomesa, Papa Bio. Vraiment Tiki Biso. Ah, on est pas bako tela biso. Excusez pour le boko. On est pas bako tela biso. Ya Dadi di Kambala, ya ngai ya bini ya biso nyonso. Toi un stade de martyre. Au Bongisa. C'est vraiment kitoko. On a Dadi. Je pense que tout le monde a kimia. Je pense que ça va bien se passer. Voilà en direct. Ozobongisa podium. Déjà éviter de répondre à Nini, mais namoni déjà mon muscle économique par rapport à Ndenge, l'horaire est humain, le cas. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, au Moni Podium Yangoana. Les gens ont beaucoup parlé à propos du podium, dans un stade de martyr. Et pas y avoir corps et cause exposé. Avant tout qu'il y ait des petits cailloux na malita et souka. Dans un stade. Voilà. Et après, l'artiste va prester. Après, il va prester. Voilà. Là, au monde artiste et comédien, toujours unis. On a observé qu'il y a Dadi, Di Kambala. Il y a beaucoup de monde podium déjà. Installé, Bazo Bomissa. Bazo Bomissa, Bazo Mona association, Bazo de l'aide Dadi. Au podium qui non tozali awa podium ezali voilà dans les calmes artistes et comédiens nyonso bazali awa donc nyonso toujours les cabines ndenge makambo nyonso eye kotambola bacomédien baa kosolola nabaki na tiki morgue naya na vraiment awa na stade on a bien réalité par rapport oyo ezolobama na net omoni podium ezobongisa les comédiens sont là
soki tokozwila bino podium olingi bokomona kuna merci ndeko Terre Kisoka na ye vraiment nalingaka bino makasi oza baabone na nga fidèle bolingaka ngai nga mpe nalingaka bino alaki no il faut naya vraiment kozwela bino podium ozomona baartiste bazomona ici Peshanga bazali bango so bazali awawa voilà baartiste eza tomoni yo oza outi fraîchement na mikili oye kolela ndeko nono dali susi na yo ezali tala liawa ozoyaka kaka kutaki koyawa mpona polulu lelo oye eza pasi plus na droite district ozozwa baproche na biso ozozwa mwa biso na kati na biso donc ça fait déjà vraiment solaki aza mwa mosali ebele oki mosala aza ndeko famille aza ndeko surtout etinga personnellement donc nayaka kimi kozanga na elere nyonso tout le temps donc asali pasi nadi tout le temps avant kopati abeli parle avec lui ndenge oyeta omoi organisation ndenge ezosalemela awa ndenge omonaka mpe babibeme mosusu elekaka na awa bomona yango na poto bomona keno ezaka toshi organisation turo oyo omona yango ndenge ezaka nto omona mais désolé je ne suis pas vraiment okota kimala mokano ezaka mpe tomona ndenge désolé ozomemalanga ndenge ozomona nzela nanamema yo te mais ezaki ndenge tomonaka na bibembe neti ya mindondo euti kozala nayebi merci beaucoup bonjour la soeur omoni yango nyonso to ezali eza calme dans les bancs ozomona ya dadi artiste comédien bazali ozomona ya dadi Kambala, Susuli Tomesa, Papa Bio, vraiment atiki biso. Ah, on est pas bako tela biso. Excusez pendant le boko. On est pas bako tela biso. Ya gadi di Kambala, ya ngai ya bini biso nyonso. Toi na stade de martyr. Au bongisa. Donc c'est vraiment kitoko. On a gadi. Je pense que tout le monde a kimia. Je pense que ça va bien se passer. Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,